JDK mopa mokonzi soda poto John Diamonique mwana mbalo mwana ta moto ya kolinga baninga pa za moto ya monene ya kosunga ninga JDK mopa mokonzi baloba balinga te yonde JDK mopa mokonzi. Abonnez-vous massivement na chaîne ya JDK mopa mokonzi. Mwana mbalo na mposa miliki mpa bolinga bato ba congolais na ba français bandimi ye JDK mopa mokonzi batika ye afanda na ngwende na ba conseil ya malonga ozo sunga mokili JDK mopa mokonzi batika ye yende soda poto yokabote Mopao JDK mopa mokonzi soda poto John Diamonique mwana mbalo mwana ta moto ya Mbote na balandi nyonso ya JDK mopa mokonzi soda ya poto. Merci na bino nyonso obolinga ka soda na bino ya mikili. Merci na ba oyo nyonso tu bazali ko s'abonner. Nzambe alola pambola bino, nzamba kubakisela bino, nzamba kubongisela bino, akofongolela bino nzela. Merci na ba oyo bazali ko tia ba j'aime na bino. Bazali ko sa ba commentaire na bino. Bazali ko sepela na soda na bino ya poto. Bazali ko benga ebele. En tout cas, vous continuez. Nazawana pour Nabino, ko pesa bino information, ko lakisa bino ba démarche, ya malamu te ya mabe, ko éviter bino ba danger. Merci na onu so limba la liboso, ya kotala ngai, ya komona ngai, ya koyoka nga pe ya kolanda soda bino ya mikili, et ko zala malamu mingi bande ko kana lobango, ko s'abonner za ofele. Ndengo s'abonner, cliquez, activez cloche ya notification, ngonga wana ya muke pona et permettre yo ozwaka ba notification na ngamba la moko au lieu que na tindela yo. Mama Mishka oyo ya tour na 37 na tindela ki émission abina ngai soda ya poto. Ce n'est pas la peine continuer souter parce que ce qui ont publié kaka mbala moko e komelinga parce que na sina finaki ngonga. Ndeko yo potikali fina ngonga wana ozwa ba émission mbala moko. Ce qui e komelio okolo mbala moka ke soda poto ngape continue la nonga te pona soka na mbala moko. Alors bandeko merci mingi na patience na bino na confiance pe fidélité aux arana pour la soda na mikili bandeko na ngai merci ko bolimbisa vraiment pardon si ne bolimbisi la qui facteur toujours courrier donc mboka ba courrier mboka ba courrier na émission oyo bandeko na ngai na ozamulaite bandeko na yebo beta lisolo oyo ba congolais belé ba beninga pona kolobela nga likambo oyo e ngai moko pe na sina remaka likambo oyo mais oloba ndenge nini parce que congolais azali peuple oyo ya têtu peuple oyo ayoka kate peuple oyo alingaka vérité te to lobela likambo ya incivilité manque ya civisme c'est-à-dire ba oyo baza civilisé te awa tona mboka mundele bandeko na ngai le respect bandeko na ngai likambo oyo eza likambo oyo ezotouche communauté bato ebele baza nango d'accord te mpo babengi ngai ebele na soda ya poto yo ozoloba masolo oyo eza na nzela betela biso lisolo oyo yango naye kobeta likambo oyo bandeko na ngai likambo oyo ya kolobaka na bamétro na ba train na ba jardin public na ba tramway na ba bus na kati ya taxi na kati avion tina bateau bandeko na ngai congolais eboloba te ayebosola na telefone te eloko nyonso ya congolais ezala na excès ngai te mnazwi likanisi bacongolais ebele babenga babina ngai beta lisolo yango naye koloba na bacongolais to changer ba mentalité na biso to changer ba comportement na biso omona pena mutu babengi na kati ya train na kati ya métro na kati ya bus oyoka mpenza telefone esone
na kati ya bus bato bazali belé allo oh neni ko oh neni wana kili amilio bisenga te ndolanga oh bon yusa te nana métro nana ta métro oh mais ndolanga boniko oh pas comprendre ni olbini yipsenga ndolanga Congolais zala na maîtrise zala na contrôle ya situation zala respect ya baninga na yo ya batu zala na bango tout autour. Tona mboka mundele bandeko na nga tona Congo te incivilité, manque ya civisme, manque ya respect, éducation, la politesse. Bandeko na nga biloko tu ko apprendre ngo na yote moi la poto. Même kutu bana kini mususu basika comprendre makambo yo. Mais yo mwana poto il faut zana na intelligence wana de koyeba ke place aux ali il faut qu'on respecte batu. Botu boza koyo kayo ndimozo loba makambo zo lobeza na sens te. Boza osona na kati ya métro. Oka yo ta kiba ta moninga ta ngana yonke ta kiba ta moni yo ta kosala ngata ngana maître ta kiba ngana kina ni maître kiba ta moninga basala ngata. Arrêtez. Mais nous avons na kati ya train, na kati ya tramway, na kati ya métro, na bus, ti na kati ya taxi, ba yambi yo, ba memi yo, na avion, na mona na yoka. Mudana suka ya avion kuna vandi a oloba. Na avion, comme na njili na minuit, na avion. Bon, na zeb sayo. Biloko na weza nango komi tunisa mana yote biloko na weza nango oh te nazo ibisa yo tika bo na avion to koma ndeko na ngai soyons des humains on est comme des animaux ndeko mo boye avec nanga solo ye moko e komela kiye abila na solo poto makambo solo bezala solo parce que tala comme écouter na ngana kata métro ya tongo auto soki RRB na ju RRB na ngana okende boulot to komi soki na Ousmane comment la métro na bossa nyango donc ba côté ba Saint-Lazare wana abi to komi na ka boye ndeko na ngai na la surpris gamel na nzoka si sopana nango na yeba ti donc ne voilà plus ça mais gamel na sachet ma desu mère alambaki na fufu oya opete on a pendant donc siko ba tele pe mère pa ki moi a tele pa bi ke ndoro so ndira pilipili a tele pilipili na bière na kati siko ba seku sona métro ndoro so ba tendoka gamel ese sopana ki mfungwa na madesu pa tele ki koto mfungwa koto madesu na pilipili na likaya mo penda ba ya otumba wana penda donc na fufu nyo se bimi na métro e bimi ya ibi na été sopani penda donc ibi na été ya vani na eka la lipomi na e a ozela koma na destination okende amuna ka mutu mo boye ana musiye monsieur c'est pas à vous ça regardez après misu na se boye mfumu wana madesu nyonso na fufu nyonso na mabele yebisa ngai olokota monene nini na miso batu na soni olokota monene nini ndeko peza wangani visa tanga muni kaka wangani albi non c'est pas moi je sais pas ndeko telemi a changé place atiki mfumbwa na yeye olia na midi na madesu na fufu o mera saela ki bandeko na tala niveau or mundela na gamel na ye na protection na basaka protection basi basala yango bandeko na il tout changer ba mentalité na jardin public awa et pas la biso na kende Congo na vandi na ozwa mupepe na ngai na zo tala na ngani bana ba osaka na bandeke ba osaka ndeko mo ka fa ina mpandi a oloba azaki presque à 15 mètres mais mamuno so oloba ngana zo yoka nazana poto nazana biso toza boye to awa tozana na omoni so oye na avandaka omoni
kiringa binae. Papa, bonjour. Ndeko limbisa, mais bato nyonso bavandi kuna ba otata la yo po mangabuzulu ba awiza la sensité, hein? Ndeko tomboka lingai. Ah boniko. Bon etali yo. Oh, boniko yo nani? Okomi nani? Oh. Boniko sa ba remarque zanga tina boy. Ah, tana mikili ya. Droit de naissance. Ah, toi na mikili. Yoga réponse. Le droit tana mikili, oko respecter mututi. Le droit tana mikili, oko respecter sous mukolote. Ndepeka na lobai bato ba ofinga finga na ba commentaire tout ça ba nini ba yebi sauter. Comme ça ofinga papa na ye, a éviter. Comme ça ofinga grand frère na ye, a éviter. N'importe qui insulte n'importe qui. N'importe qui insulte comment? Comment insulte qui est qui? Bon, toujours comprendre tes mentalités ou usa mentalité nini. Ba Congolais. Soyons quand même des humains. Nous ça la batou. Tout ce qui a vu le roi Banyama. Peuple assemble le roi congolais zaté. Mais comment tu veux inviter à ma béboye? Comment tu veux battre que Nambo il faut qu'on respecte Nibeko. La loi. Ici c'est la loi. Il y a des droits et ici aussi des devoirs. Mais comment tu parles de Kambouana? Bah droit ezali et puis bah devoir ezali. Bah droit non ezali et puis il faut bah devoir na yo. Et quand tu te finis à Mindéléo, bah raciste, bah ni que toi profiter de racisme. Non, ce n'est pas ça. C'est question de yo mundeko ni bongisa. Bongisa mentalité na yo, bongisa cerveau na yo, bongisa comportement na yo. Incivilité leki. Ko ganga na ba métro, ko ganga na ba avion, ko ganga partout na ba nzela, o le gars, OK na téléphone muto au sur la nzela, surtout ba ndeko basi, o ka mna muto ganga mna muto. Mais non, il faut arrêter. Il faut arrêter s'il vous plaît. Naye ko ganga la mutute, naye ko finga mutute, naye utanga kongo mutute, naye utonga mutute. Na lobi que en général il y a ba congolais tous en incivilité makasi tous en kozanga koyeba tout changer bizali na biso on a dit point liboso point mi balé eza makambo yo ezoleka na kati ya l'église wana ngai moko pe na viva yango boye eza teke babete linga lisolo nga moko na viva yango boye na kati église ba congolais tufandi boye maman moko azali na mpanzi nanga ba oteya ya otana na téléphone na ye ba oteya ya otana na téléphone na ye na bwakeli mwa lisu na ndenge ya kiyanki na tali mwa lisu na bwaki mwa lisu na tali boye na moni mama wana aotala ba vidéo batindaki ya mutakala bande ko ngai soyons quand même tous quand même bateau na kati église aujourd'hui ba vidéo mutakala batindeli yo maman en plus na zo bunda na obunda likambo wana mais yo maman autolobike éduquer une femme c'est éduquer toute une nation. Une femme sage bâtit sa maison. Oye ko sambela nzambe to oye otala mitakala na kata téléphone. Et elle n'est pas la seule. Baza ebele ba maman surtout ba maman. Ça dit tant ba oteya ba baza na mateya te. Yana lobike ko sambela biso ezanga discernement. Kosambe na biso eza ba sentiment. Nakende kaka ba mona nzamba mona kana yeke église. Ndanga yebite na kene ko sambe la kaka te. Oke osambe la te. Oke ta désordre na etonga ya nzambe. Oke ko poemisa so ko pemisa so ba benga ngoni so ko poemisa so ki pasteur. Bela te lioniza ya ngote. Mama yo lati lamba otomboli mabele nyuso libanda. Bozela na la sabino neli ba mama bakinda l'église ba mama ba comment que l'église boy yo que église boy Tala et lateli. Maman ya boye a ozwa libala ndenge nini. Avant ndako libala ndenge nini. Ba influenceuse ya pambala ya salité boye. Tala ba vie o bazana yango.
tina kati église tala elateli Maman Pélagie mère double na kati ya Lyon tala makambo ya Congolais tala elateli bolingi te toloba soda poto soka telemeli yango ote naza contre ote nga nazali athée nga nazali antichrist elateli ya boye okozwa libala ndenge nini bandi kuna ngai okozwa libala ndenge nini mobali na kolinga mwasi na yazala boye mais bino bokenda tango tina kati ya église tina kati ya église oyo kosambela na itonga ya nzambe oye amour bolingo ya nzambe ekuta eza te mutu oyo akrea yo omonaka ye te nzambe oyo akrea yo oyo asala yo apesa yo bomoi na souffle de vie omonaka ye te mais obela ye tous les jours okende mais ndeko na yo oyo aza na mopanzi ozomona ye tous les jours bandeko na ngai amour du prochain exacté na Congolais exacté to comment kaka sentiment kaka elengi kaka makopa mais makopa wana au fond au lingano yete au séparana yete yo pe comme les poisons bandeko na tout changer bizaleli il est temps on est dans le quoi 21e siècle bato baza ko évoluer tout le monde est Burkina Faso et évolué. Tout le monde est Niger et évolué. Centrafrique, Kenya, Éthiopie, Mboka Moko, Tchad, Torondi Maté, le Bagoté, mais pas Congolais. Mais pas monter les mains. Parce qu'il va jouer conscience, peuple a joué conscience. Quand il y a Congolais, tu sais, le concert, musique, Kobina, Kolia, Nantaba, Kolata, et puis qu'on est au Sambela. Et puis qu'on s'amène on discerne les actes, on s'amène à l'Okuta. Maman na kati église a otala na téléphone na ye ba ote kuna ye otala na téléphone na ye mutakala batindila kiye a otala na ye et puis mukolo mususu ka ndenge mo na kati église to fandi boye na ndeko mo boye pareil a otala na téléphone na ye a otala na ye musique ya Fali a otala na ye makamba Fali siko boye na église ko lukani ulati pe kitoko bandeko na ngai to tika makambo yo ya komemaka ba gamel bilo olie na métro na train na ba bus et que de sopana kana miso batu soni ndeko wangani gamel na ye awangani gamel na ye awangani biloko na ye akolia akikufa nzana musala pona nini kozanga koyeba bandeko na ngai on est qui deuxième point na kati église ba mama surtout ba yaka na ngo sambela te ba yaka na ngo ba téléphone na bango ba ta ngo téléphone na bango avanda la téléphone maté ya kutali yete yeka souci na yeka oyo ba yeba kiye akende kosambela kende l'église ya muli ba na biso yo ke na église te ba ba l'église de ba ngota ba téléphone na bango ba ta mitakala ningi lekaka ba tinaki mutakala ata na concert ya Fali ata na yeba ezaka ndengo ba Congolais ebele ba za bongo surtout ba mama wana di point ni bale point ni sato na oti ko vivre en calamité na oti ko vivre en calamité bandeko na ngai makamba soni car na l'église na enterrement ya cousine na biso ya famille a été kokufa il y a 10 jours passés tokendaki kokundaye c'est vrai que c'est pas la peine autant à Congo il y a ville mais ba tout mingi va reconnaître makamno loba na ezaki wapi tu veux récupérer corps la pompe funèbre tokeyiskoyo l'église basambela bapambola corps bongo nde toke na enterrement tokomi l'église bakoti ici cercueil bakoti corps batia onde batia kaka boyibi ndenge ezalaka bato batondi bato bavandi ti na porte ya libanda eyi na kati ya sale moko monene bato batondi bato bavandi nie paster aoteya et puis d'intervenir mais pourquoi parce que il fallait se taire Congolais a la vérité a la conseil parce que Congolais quand ça yanké oh vrai yuma
vrai Yuma et l'homme simple José Yungu na Australia na Nouvelle-Zélande ba bon séjour na yon de l'homme simple na Kinshasa na République démocratique du Congo nzamba pambola yo ndeko na ozonga kimia on retrouver famille na yo libota na yo na New Zealand nga moko témoin ba ndeko na na kati ya mes na kati tonga ya nzambe pasteur a oteya bato bafani nye téléphone ya ndeko moko sonné ndeko na téléphone na sonné une fois église place oyo baza ko pambola corps mutakufi baye ko sambela po bakino okunda na kati église mundele na c'est no bien mundele l'église akanga téléphone na ye mundele ayebi ke place na ye li place ya kimia ya calme la paix il faut ko kanga téléphone ayebi tawana izata ya nzambe ta ya kusambela ta ya kimia ya respect la bonne manière éducation congolais. Congolais, on a besoin de vous. On a besoin d'éducation. On a besoin de la bonne manière. Boubi Manakati a mauvaise éducation. Boubi Manakati a mauvaise manière. Boubi Manakati a mauvaise mentalité. Mauvais comportement. Incivilité. Téléphone est sonné. Nakati Mbaba Oteya. Pasteur Oteya. Le téléphone est sonné. Bolanda. Allô? Ah, d'accord. Ah, Oza, Wanoza. Batulu sera au talaï. Mieux qu'on a zati. Ah, Wanoza, ah, Oza, Château Rouge. Ah, je l'ai Kwanga. Je l'ai Kwanga. Kwanga, ya ntesa wana, ya ulemba wana. Na pilipili. Pilipili ya bantiye. Omoni kwa swaka na pena donc, na poka lelo pena dans sombe la mongonzo. Pour l'instant, ah, t'es dans l'église. Eh bon, t'es au bien, moi quoi. Quand dit téléphone. Bande qu'on a une carte à l'église, va au théâ. Quelle mentalité. Donc, on a été obligé de comme un qui m'a nakati. Pardon, dans l'église, va au théâ. Pasteur au théâ. Quand un téléphone na yo. Minute qu'on a sur notre téléphone sonné. Allô? Ah. Eh, bon, bien, il y a monté. Nane. Mais nous, on est obligé d'éduquer Bino. On éduquer Bino de Nenini. Puis, c'est besoin de comprendre les caractères. Plus, la télémaki, maman, mon gars, le téléphone est sonné. Et sonné 4 fois. Le maman, n'a pas 5 minutes sonné. Ah, ça, vous luka. Donc, abîmé, si à fond, ça, le téléphone est sonné. Oui. Ah, wanan. Kalingal. Wanan. Ah. Hein? Na l'oléra na pourquoi? Na c'est na marmasa nango. Na l'oléra na pourquoi? Oh. Gana kokite. Na voulu supporter mon thé naïf. Maman. Pardon, hein, maman. Wana kati ya église. Bazo pango la cercueil. Corps ya mopila liwana. Bokanga téléphone na bino, bokanga ba téléphone na bino maman. Oh, ils ont comportement ndenge nini? Ba ba otala ngai tout ba comprendre té. Ndeko mo beti ngamba tala mo na ngai papa tika ayoka kati. Gabité, il faut hôtel la bango. Maman, kanga téléphone na yo s'il vous plaît. Papa, yo zanani. Okomi na nyango okanga sa téléphone na makasi. So le bino yo kati, na maman juste mo yo kati. Oso yo kati. Comment yo yebi ko za place à boyer, téléphone yo sonner zo répondre. Après et comme il reçoit, n'a eu obligé de tika papa, tika. Maman, pardon, tika. Papa, ça a raison. Mais tika va te recevoir aussi. Ngami maman, si on a besoin de téléphone, n'a eu qui est libanda. Qui nous soit libanda. Ah, on a quantité, s'il vous plaît. Parce que, maramba soni, ou bossa, nous va congolais. Le respect, y a oui, zate. Bozoya matanga, ou bozoya ko, n'évitez, maman, n'a eu pardon. Si on nous soit libanda. Papa boniko, n'a yoki ko, comme il n'a. Mobile na mutalo bilanga boy na mobile na yo ba mobile na bino obozana bango na éviter so za ndenge nini makambo yo zo sala oyo mobile na osepela ngote maman na ke musika te kanga téléphone s'il vous plaît après na lobby ba mona biso ba yo ba bande ko nyoso tu obozala s'il vous plaît bokanga téléphone na bino parce que to banga de téléphone mususu est sonné
Au moins, il y a des gens qui ont un téléphone, qui surtout, papa, qu'est-ce qui se passe? On a expliqué que voilà, papa, ils ont tout arrêté leur téléphone, parce que quand ils ont un téléphone, alors, il faut ici, là, il faut tout bannir dans la communauté. Et on est au Bélango, les peuple congolais, communauté, bah, qu'on comprendre que ma belle équipe mingi, incivilité l'équipe, mauvaise éducation l'équipe, mauvaise manière l'équipe, bah, bonne manière les société, respect des droits des naisses et assouté, bah, bah, la mikiba ba mikoloté, respect assouté, bah, la mikiba au film wa mikolo. Donc, toujours comprendre que mboka o yaki et comme si ce soit qui zengi, comme si ce soit zoba. Il y a un côté de la point de misato. Il y a un makas de transport. Il y a un téléphone de bêtise, de l'église. Et puis il y a pour répondre à téléphone sur le sonner à quatre églises pendant la cérémonie. Il y a obsèque, surtout la cérémonie à obsèque. Il y a moutou. Il y a moutou l'église. Il y a pas la corps l'église. Il y a un téléphone de réseau sonné. Mais il y a un téléphone de bino. Message on a opé c'est pour tous les Congolais partout aux alliés dans mon kili au mobimba beaucoup c'est un message au beau panze partout et comme les Congolais ba sur conscience beaucoup quand on va téléphone nous na katia ba église il y a obsèque ou bien église il y a prière botika bizaleli au aux alliés on a Congo au on a poto ah toi na mboka mundele s'il vous plaît pardon. Mais pour gagner la moutouté, n'a pas vérité, nous avons tous la conscience. Tous la conscience, ma kasi, na osuga na awa, on a eu koloba, yangowana. Donc, n'a profité, n'a appelé ça, petit nanga na katia louchi, j'ignore, mambo tebele, merci, informatique et pamba, et n'a pesi ya Ferdinand Mukamina, na katia Irlande, l'homme du jour, l'homme du moment, informatique, pambala, l'ingénieur na informatique, il y a Ferdinand Mukamina, na katia Dublin, na Irlande. Alors, bandeko na ngai na osuka awa, na kopesa mbote na ngai na pasteur Gilles Dibanza na Caroline du Nord, na katia Raleigh, Pambote Ebele, na pesi Roger Bonza. Roger Bonza, Nazaka Kawana, Isukotika Ngai, na katia Caroline du Nord. Merci beaucoup, Roger Bonza. Na pesi Mbote Nangai, na Papa Dieu, na Maman Lumière Soamono, na katia Sable et Dolone, na Vendée 85, ba Mbote Ebele, na Bossalité Marjolaine, na katia Viry-Châtillon, na 91, na département ya Essonne, na Île-de-France, région parisienne, pa Bisou Ebele, na Papa Nabiso, na pesi bino so obolinga soda ya poto, na yebi mingi pe balinga la bon mabangate, to ya pe mabangate, to ya rande kopesa conseil. Bolanda rande conseil, botala mabangate, botala elambate, ya mondete, o ndete o lebela neza mingi conseil. Alors, maman Nabiso, Fifi, la prime d'or de London, ba bisou ebele. En tout cas, boza ebele. Na ba obadinga mabanga te en tout cas nzambe alola apambola bino soki mabezali bandeko na ngai soki na moment mo na lobaki no ko sepesa ki yote ndeko na ngai numéro ezali dukanga na privé benga ngai toko solola. Voilà. Donc merci na suki awa tokomi na prochaine émission. Ciao. Cette émission vous a été présentée par John Diamonica. Si vous avez aimé l'émission, n'oubliez pas de laisser vos commentaires, cliquez sur la cloche des notifications, likez et partagez. JDK John Diamonica TV, votre chaîne. Papa Soldat ya Poto.